grand prêtre mère Bernadette Mpulu asali eloko pona indien na biso oyo babengana ki na musala po abotaki na mwasi na biso ya congolaise awa bolanda na reportage oyo. Lelo Maman Bernadette Mpulu, présidente de la Ligue de jeunes ayambaki en présence ya Gauthier Mascotte mwasi ya indien oyo tozali kolobela awa. Ezalaki denge nini lokole contribution sotomona ki seme ki na biso wana makama azwaki balekaki na lingala facile pona ko exprimer makama wana et puis ko senga aide na bakonzi ya mboka pe na bakongolais na bakongolaises nyonso bao bakoki kozala touché na lisolo wana yango mama présidente maman Olive Lembe Kabila amonaki ba image wana abengaki nga ayebisi nga maman Bernadette ozali mokambi ya Ligue des jeunes. Tala situation ya semeki na biso na mwana na biso ya mwasi na koko na biso basi ba boteli biso yango wana nga nakendeki na contacter bato lingala facile pona koyebisa bango mokano nini mama alobaki ke tozwa na yango topesaki communiquer na niveau ya lingala facile pona balukela couple oyo ndaku na bandal. Et puis topé ça papa na biso indien mukolo mwana oyo topé ça bango topé ça musala on a akoka ko kamba famille na to yebisi que avant mercredi à semaine au tobandi on a ndako esila ki kozwama déjà donc avant mercredi to ko installer na ye na mobile na ye na ndako na bango na bandal et puis to kopé ça mobile na ye musala boko mona ye akosala musala pona ko kamba famille. En tout cas, ezali histoire moko ya bolingo très touchant. Bolingo aboye en tout cas mikolo ezala lisu te ko kamwa ezimela ngai. Na remercie ndinge mama Bernadette asungi biso na kao tozalaki nango ndenga asungi biso bazeli biso ndaku na siko senga pe mama Olive merci na o basele biso parce que nandima ki te lelo ki tokozwa ndaku on a siko senga merci mingi na o basele biso to longa na biwa passe tozalaki nango nzambe papa mbola bango pona musala na bango bazosala ya solo bondimela ngai ya solo compagnie epai indien oyo akosala ezali filiale ya société ya Gauthier Mascotte asala awa na kati ya ville Kinshasa. Merci na bana poto oyo ya solo bazoya ko créer ba emploi na kati ya mboka na biso. Match oyo eza wo